Vendredi et la mouna mabota na bino bipai nyonso bozami pona kolanda Mag FM ya mokolo ya lelo mbote na bino Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, partout dans le monde. Tofungola Mag FM pona koyisa bino que affaire ya $21,000 ezali kosala mbutu epa ya ba député. Bolanda plus de détails na commentaire ya Elvis Meti. Ayambe Maki mardi 9 novembre na commission audition ya Assemblée nationale yenani député Eli Deli Sesanga très serein veut dire Mobimba ayaki ko déposer ba preuve à propos ya rapport sur l'affaire ya $21,000 au etouchaka comme émolument à ba députés nationaux. Tosimba que après ba murmure pe ba mbutu endongwana ki e kendaki epa ya Martin Fayulu e zongi epa ya député Deli Sesanga andimisami que ye atouchaka $21,000 yango amemi ba preuve na ye epa ya commission audition Assemblée nationale. Na maloba na ye alakaki na opinion publique azali disposé ya ko répondre na n'importe quelle structure na kati ya Assemblée nationale na etali question ya rémunération ya ba députés nationaux o etali samike lelo nda memi ba élément nyonso ya ba preuve na rapport ya déclaration na ye o ezali oyo ye atouchaka comme émolument. Tosimbake, ba extrait ba relevé à rémunération pe ba avantage versé par ba députés nationaux de e constitué qui rapport topé mikanda o amemela ki na commission audition o etali rémunération ya Eli o ezali ko constitué moko ba émolument pe misusu comme ba avantage. Deli Sesanga atalisi ke lorsque bazali ko sa ba calcul bazali ko koma na chiffre important o ezali ya $20,000 américains. O wapi ye asenga tango nyonso réduction à train de vie à ba institution pour na couper sa équilibre na social ya peuple congolais. Boende zalaka. Likambo monene ekoleli honorable Daniel Safou, Elvis Meti pour na commentaire. Osumbila bilamba car na miso batwa mama na sana ngelo te yo mpesi no nyama yo maniama na kusoso na miso batwa la beto coup de tête osumbila bilamba et bebelie okozwa idete ndimelanga Daniel Safou o azali élu député national azui problème na procureur y après ya cour ya cassation oyo asengaki après introduction na bureau ya Assemblée nationale demande ya poursuite to obabengi demande d'autorisation d'instruction judiciaire à l'encontre ya député national Daniel Safou o elingi koloba ke azali kosenga bapesa yeye na maboko po ete alakisa na ye devant justice to pe ameka kokangisa ye na o bafe elekaki na kolandisama na bafe oza reproché epai na ye o ezalaki évoqué na plénière ya mardi 8 novembre epai ya président ya Assemblée nationale Christophe Mboso. Commission moko nde emitie pona koluka ko examiner situation wana pona ko rappeler ezali na demande ya député national Jean Baudouin Mamambeke nde commission ad hoc ezalaki instituée. Na maloba na ye tozali devant fait moko eza grave oyo élu national azali ko retourner contre ba électeur na ye na ba injure kota la gravité à likambo nde etindi biso to luka ko trancher problème wana tosimba que problème ezui honorable Daniel Safou ezali ba murmure oye telenganaki na internet après kondongwana na moko ya ba électeur na ye esika ya azwami. Barré de bus mingi ya ville province ya Kinshasa et comment insécurité makasi pe comment nango banda kuna babutu pona ba shege Henriette Futila pona commentaire reportage ya Papi Vango. Respect ya ba bien public na Kinshasa ezalaka lisusu te. Tolobela na o etali barré de bus en tout cas ezali pasi pe mawa po soki otamboli okomona ke barré wana ekoma nango bandako ya bashege na bakuluna.
botala neti awa batandi bilamba lokola na singa kote kuna pe fulu na sima okokuta basaki basundola wana kote mususu pe are ebongwana nango kwado kokamwa lokola pe leta congolais amesana kaka kotonga kasi suivi ezalaka te yango tokoma komona makambo ya boye pona bare soki tokomi kaka na butu okokuta batu balali wana donc ekoma nango lieu de refuge yango population akoma kobanga kotelema wana ezala mituka likolo ya ba civique oyo bamesana kolala wana mona ba peuple vraiment baluna ka poto mais pour ni vraiment biso pe to sala pe mboko na biso comme lokola poto bare wana basali yango po ke non mutu vraiment donc akope manae place wana pour la transport mais to mona vraiment ekomi bosoto ba chege ba komolala wana ba mama mususu ba komoya na bana wana na ba fazer mususu ba komolala wana mais suivi ce que ezala nango makambo nyonso wana vraiment donc elingeza esalema nango te ya to senga mingi pa ba autorité na biso que non ndenge vraiment bakendaka poto balulaka poto bakomisa pe ville province à Kinshasa ndenge vraiment donc bamona pe poto wana pe biso vraiment tozaka na Kinshasa lokola ville ya munena na mboka na biso donc tozaka na ville mususu te gouvernement congolais abandaka bien maso a toujours bongo ndenge ya Congo ba ko sala loko moko ya bien omoni kana wi bazo sala loko ya bien mais suivi ezalaka te yo moko bisa suivi penze ezalaka te okomona esika na 8e heure soko okay na ba 20h okuta bakuna balali moyo tellement les susute moyo tellement na petit peu va ezali susute comme bakuluna bango bazaka suivi na loko te bango kaka basali musana bango bakeke silesi ndenge ya Congo barre de bis oyo ezalaki batransco fo ebandotelema babisi nyonso fo ebandotelema bakoma kotelemela baplace wana te bazotelema place oyo barre de bis eza te mais place oyo ya barre de bis eyo kokoma ndaku ya bakuluna ya bashege ozomona bato moko bazolala position moko eza te moyen moto oyo aza normal aye kozela bis na ye atelema wana eza te bakomi kotelema mopanzi mais eloko nazosenga vraiment na gouvernement congolais bazwa disposition ya koréhabilité place wana malamu pour que biso nyonso tobanda kotelema wana po tozelaka bis na ndenge ya kimia awa tokosenga kaka na bakonzi bameka nanu kosalaka suivi na ba bien public oyo po population akoka koprofite nango lokola bijou na bango Kinshasa oyo penze ezalaka nini pona bamboka misusu makambo ya boye ezalaka te tanenge che tanenge sali kitoko te bawewa ya 3 pneus bazali kolela na oyo etali tracasserie epai ya baroulage Chris Mukuna apesi biso ba détail elongo na Jessica Nza. Kinshasa makambo ba chauffeur ya 3 pneus oyo ba mesana kosala nzela ya kiimbi matete bazali na pasi ya kosakana te po ete mikolo yo moto nyonso koma kobima na nzela azaka ka leta ba oyo babima oyo lakisa mikanda ba oyo babima oyo lakisa oyo bazali kolela niveau tracasserie ezo salema na nzela oyo ezo permettre bango basala musala te tracasserie za makasi autorisation ba quittance ba hôtel bino quittance et puis ba baluki libino kaka bango bazoteka ba quittance kaka yemo leta teka quittance kaka yemo leta na ba roulage ba kanga biso tozo comprendre te que quittance tozo someza pona kotika batu libre to osomi quittance moza na problème oya bango bakomo sala donc elekisi donc des fois au mona oningyo katisa même si o viré ata na prince awa roulage akangio atuni o permis o laxi permis tanga omono bimisi permis à créer infraction msus o laxa carte rose ya moto o bimisi carte rose o laxi soka moni atali son nom défaut de paraprise oza mokangami dozota donc eleki ebele en plus ngai ba utio kangai avant-hier na veni tracasserie ezake bakonzi mboka nde baonyokola biso ti bakonzi mboka baonyokola biso l'état ya lelo akoma ko espoir quand bata 2 pneus na 3 pneus en tout cas to souffrir vraiment makasi tozo baté bakonzi yango so baza so pe bazate
tosengi ya liboso na papa bourgmestre ya Matete ayeba banani oyo bazali habilité kokita na nzela pona ko déranger ba chauffeur to pe ko senga bango mikanda pona contrôle oyo ezali normal kasi ba oyo bazali habilité te na ba service wana bazali na nzela tokosenga na ya cha bango maboko po ete ezali malamu te kotungisa bana mboka oyo bazali koluka kwanga na lolenge na bango. École Longo na quartier Ngomba Kikusa ezali menacé na érosion ya makasi. Chris Mukuna pona commentaire reportage ya Papivan. Tozwami awa na Ngomba Kikusa na commune ya Ngaliema na nzela ya Bwadi. Bisika nini tokuti école Longo Mapamoli oyo ezali menacé na rave moko ya kosakana te. Bino moko boyebi etelo ezali esika oyo eformaka bana po ete lobi tozala na ba bon citoyen na société kasi na ba condition bano bazali kotangela a epesi pasi pe école azali komona lolenge nini na mikolo ezali koya na ba mvula ezobeta na Kinshasa komona école na ye kokweya boyoka ye. École privée ezali pona ko aider l'état peut bana na biso batanga bakende liboso bakoma ba citoyen ya lobby mais école eza menacé tosengi l'état yemoko atala nanzela ya bato bazolekela na école eza menacé na bandako ya bato soko kokotala bien batindi bato batali babongisi na ndenge l'état abongisaka bisika nyonso oyo baravin ekotaka. Tozo senga ke ba chef de quartier, bourgmestre, gouverneur, batambola pena ba quartier, batala misala ezo sala na quartier, quartier ezo beba. Ba citoyen bazana pasi, malamu bango batambola bazwa rapport pe babongisa pe mosala ndenge président de la République alingi pe mboka ebonga. Tomona kipe na kati ya école ango baban ezali vraiment mingi te ba salle de classe ezali ako kangama bana pe bazali vraiment mingi te tomituni tolobi ezali nini tokosenga kaka na ba konti secteur ya éducation baya vraiment kotala likambo oyo po soki basali eloko e ko soulager bandeko o bafandi koto parce que kotanga ezali eloko moko ya motu ya mingi. Na commune ya Kinsensu érosion ezali komenanse quartier missionnaire. Reportage ya Torrens Atibu na Divine Siala. Érosion oyo bozali komona ezali nde na quartier mission na commune ya Kinsensu. Bino moko botala ndenge mama na érosion esalema awa bakonzi babeta yango kara na ndenge ya kosakana te. Érosion ekomaka kaka munene na munene, population bakoma na pasi makasi. Érosion oyo ebomisa batu emema bandaku ba hôpitaux pe ba église batu misusu bakoma na bango bantela po bandaku na bango ekenda. Bino moko boyoka ndenge balobaki. Bambule bandi boeza pasi makasi pona biso tala bandako ezalaki a 7 porte mo ba brique kei siko mbula ngo yango liso ezo banda ko beta batongo bandako ya ko boka matiti abayaka na bango liso te bakima gouvernement ndatalela biso likambo babandaki na madimba bayo baleki loya baleki basuki na kifunda bo awa bakoma temezaki ndenge balobaka fo basuka ne babaka nanu awa place basaka limite wana basuka nanu abo batala sima mais to comprendre te bakati kaka bakende mais biso awa tala nde tuzomona mbule ezobeta awa soki na kiti na sete bien pona fongola nzela eza pasi ndenge bambule bandi boyi tuza kimia te tuzomona pasi yango tuzobelela ekola pe bino boye nzamba sunga batale la biso likambo oyo ezoleka na commune na biso to na quartier na biso mission. Awa population bayebite soki basala nini po modèle bazali konyokwa ma érosion oyo batikali bakomi kobanga bayebite bakende wapi po bakomi na risque ya makasi. Awa soki kaka mvula ebandi balala kate bakomaka kaka mitema likolo kosambela po bayebite ndaku ya ndani kokweya to pe ndani ya kokufa. Awa bakonzi population
population bazali kotalela kaka bino awa koba élection ezali kalate balingi bamona bolingo na bino envers bango avant ba élection po soki boye kaka pembeni ya ba élection pona kosunga bango en tout cas wana ekozala eloko ya malamu te moma yango ye boyebela. Na quartier Kinsaku na commune ya Matete nzela ezali na état ya mabe makasi circulation et comme pasi Torrens Atibu na Divine Tiala bazongi pona reportage. Population ya quartier Kinsaku na commune ya Matete bazali na pasi na etali nzela na bango oyo bino moko motala ndenge nzela ekomi na eta ya mabe makasi nzela eza na eta ya mabe makasi awa peke tozali na ba periode ya mvula botala ndenge mai evandi na balabala poto ya kosakana te awa circulation ekoma nango pasi surtout na mituka pe na ba moto. Population bazali komituna soki ba autorité babosana bango tope bayeba kaka quartier Kinsaku soki existaka po mama na kara oyo bazali kobeta bango ezosala bango pasi makasi boyoka communication. Neso tuza ba difficulté on neso tuza malade penza po to beleli makambo trop po manzelo ese baby bandakala. Pour tout d'abord, quartier Kinsaku est boité, quartier Kinsaku est quartier très propre. Mais les lots tanning commis l'état sundoli. Na bula guto tana tata mo ketcha bien na makolo isati. Poso na tiketcha bien et baby nzele zala na ngoti. Donc to bula ka banda mateta tikisensu. To ambiso nzela ti. Chaque jour to soma kitasi 500 francs. To zota solution mo côté. Boumé c'est vous d'intimité boumé c'est vous les gata baba o. Baba o et où meli elle était kala. Bourgmestre ya commune ya Matete kitaka na terrain otala ndenge population na yo bazali ko vivre ya kovanda na bureau boye ezali kitoko te et pourtant musala oyo ifale osala ezali nde ya kotambolaka na ba différents quartiers na yo oyeba nini ezali kosalema pe population bazali na besoin ya nini boye ezali kitoko te population balobi bakotindika yo ti okopela bango bazwa solution na o etali aveni oyo po boye kitoko te. Misala ya veni Mombele esuki nango na nzela banjan etikali Chris Mukuna na Enoch Mafuka pour na reportage. Tangu kote mususu na ville province ya Kinshasa banzela ezobeta madada ezotonga makitoko botala a na venu Mombele na commune na Limete bisika nini bomoni bande ko balandi lolenge nini ba travaux ya construction ya venu esuki awa kaka na bakanivo batongi pona bango abu pia kasi botala na nenga liboso pont moko ezalaka wa ezalaki kosunga bandeko pona traverser de part et de l'autre société oyo ebandaki kotonga bakanivo ebuka yango croyant ke balingaki batonga ya sika kasi lelo esika yango ekoma liziba c'est-à-dire soki mbule beti bandeko bazandinga milelo na milelo mai kokotela bango na bandaku basi ba perdre biloko ebele ba dégâts matériels esalemi ndeti papa oyo ya komina ye kopepa mai na lopango lokola moto ezali koloba mbisi ezali pasi ya kokamwa tango bamonaki kamera ya Mag FM ekitaki pona bango ezaki soulagement pote bapesa message na bakonzi ya mboka omoni eloko so ngo sala ozana eloko te batikaka toyaki na bashino bazaki awa baina bajena bango bila biso complet oyo sala nzela bashina bakei société moko yawa eza ngo eloko te e ebuki so po ezaki awa oyo basala pont ti lelo batiki so ba dégâts kaka nde tozali awa bana bakenda batia biso kaka boye nsima na nga bozomona catastrophe wana so botali bien câble mer oya SNEL nsima na nga wana so botali poto wana ebukani ekwei a cause ya batu oyo bayaki awa mena eloko nazosenga na gouverneur de la ville na Jekoko Mulumba est-ce que baza wana pona ko aider chef de l'état réellement en tout cas
il faut pas répondre biso par les actes. Ça fait au moins 3 ans, bah travaux ici l'a raté. Une fois, il y a mon gouverneur à l'Ekaka Boye, gouverneur de la ville à l'Ekaka, ça a coûté au carnaval, n'a pas fanfare, ceci. Et on croyait que passage n'est pour Moussalé dans la cheveux, mais ça fait 3 ans. Et à part ça, dans 3 ans, c'est au moins 4 sociétés. Ça a fil, dans le même chantier. Et puis, ceux qui sont chantier. Au contraire, le 4 sociétés en question, fil bekawa, empiré. Fachi Beton Moukwantombolo, monsieur le président, bana mombele baleli balobi, bangonde ba premier combattant na yo, soki osali eloko ekozala vraiment malamu mingi. Kinshasa ti mokola lelo ezali kaka na ba condition boye kitoko tin. C'est na mokondi masala di sungi moko poeza Fachi Beton. Piné à train à kiki. Ozali na problème ya santé kasi komi tungsamate pour na ba traitement kimambanguna centre hospitalier Dominique Lecoeur okozwa ba soin ya malonga Bolanda Sports. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali koboma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge esengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe ya suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais. Esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli. Na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Lecoeur prise en charge ezali assurée. Et sengeli koyeba lisusu que centre hospitalier Dominique Lecoeur ezali na ba service locaux là. Chirurgie, maternité, radiologie, kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpital benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka ti bokokoma na hôpital. Makambwa boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Lecoeur te. Otuningai centre hospitalier Dominique Lecoeur ezwami wapi? Boki Mambangu na quartier Joli Park avenue Ring numéro 4 plus précisément na commune ya Ngaliema. Bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simandaku po la santé n'a pas de prix. Boyoki après Banvula Kinshasa et comme à Kasalité Mag FM et Salibino réflexion oyo. Kinshasa, la belle Kinshasa et comment nango la poubelle. Okozanga komona te na ville province ya Kinshasa ba fulu bisika nyonso ezala na centre ville ezala ba milieu périphérique nzela nyonso ekoma nango fulu na fulu baka niveau ekoma boucher ba poubelle publique kutu etonda kasi misusu balongolaka na bango ba salité place wana te. Nzokande premier citoyen ya ville province ya Kinshasa Jantini Ngobila alansaka service ya Kinbopeto oyo batu basepe
basepelaka makasi po ete bandimaki ke na service wana Kinshasa ekolatela mba esika ekozonga kin label. Nzokande service yango msala ya malonga vraiment esala makate po ata curage esalemi na bakaniveau salite etikala kaka wana après mikolo ebele mvule kobeta batu bakonyata et puis salite ezongi nango lisusu na kaniveau bafulu kilikili toyebite soki ezali nini to Kinshasa balakela yango mabe po ata bakonzi bazosala ndenge nyonso po ete kine koma propre kasi ezali kaka kozala salite. Nzokande kovanda na bosoto ezali malamu te bakonzi bo multiplier befort ebele po peuple evanda na environnement moko ya malamu boye. Typhoïde, malaria ezali tout le temps ami ya quinoa boye ezali kitoko te boye bela. Tokomi na suka ya Mag FM soki bosepelaki na édition ya mokolo ya lelo bopesa merci mingi na équipe ya rédaction pe technique oyo bazalaki wana pona kosala musala kitoko na sima caméra tozalaki na la choco frappante Bénédicte Kapende yende mutu abendaki biso bilili kitoko makasi na montage tozalaki na Jessie Kanza yende mutu amanye machine kitoko pona komonter ba élément ya mokolo ya lelo tika topesa bambote na le représentant légal ya église Peniel Maranatha le prophète Paulin Bakajika toloba lisusu nini kaka ndenge tomesana koloba nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre wana eloba nango maître Malou Wabili Cléophas boyoki ngana bino tokutani mikolo ezali koya te